Papa Rabi Mavinga. Oui, papa. Papa Rabi Mavinga. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Ah, merci, papa. Mikolo, solingi o s'abonner au Betika Kilongo TV. Kilongo TV. Oh, je vous invite tous, Église Corps du Christ, partout dans le monde, venez célébrer avec nous dans cette grande activité. Bana CFC bana Codef mbote na biso bino nyonso bozona na biso lelo à travers vidéo oyo pasteur de la foi aux États-Unis, pasteur de la foi en Amérique, pasteur de la foi à Zoya États-Unis. Déjà dans des jours awa ozana bino kuna bana CFC bana Codef bana notre père ozana Amérique, ozana Colorado, ozana Chicago. Benganga yo mpizana urbana benganga pona peso ba précision ba programme nebsa no wa pisika ba activité kozala déjà na Chicago azokoma le 30 azokoma Kinshasa pour que akoma wana les deux azana Chicago mobimba mombo na kolo les porteurs du Christ amemi kalo le mti Kinshasa ke Congo central kwa tulu Congo central le mti Congo central et que Luanda et uti Luanda et que France et qui Orléans à cause de la foi islamique et qui Suisse à cause de la foi cette fois-ci dans les États-Unis à cause de la foi dans Colorado tokozala wana tokomisa nkolo Yesu Masiya Nazareth totombola nzamba solo pe ya bomo makomi lobi na biso tango tokotombola mwana moto ne tokoyeba oyo azali ngana lobaka lorsque vous allez verrez Jésus-Christ Nazareth alors bomemonisa azanzamba solo pe ya bomo toza awa na kati ya CFC na teni boso ya badrapo bozomona CFC mokili yango pasteur expliquera l'homme de Dieu l'évangéliste international expliquera bi globe ezana logo ya CFC centre évangélique de la foi en Christ toza awa oyo drapo ya RDC abeli na biso oyo drapo ya Congo Brazzaville toye koto drapo ya Amérique bisika wapi moumbu na nkolo les pasteurs de la foi azoya pona kosamisa na Nzambe allez et faites de toutes les nations mes disciples les pasteurs de la foi azoya Amérique pona ko évangéliser pona ko yabisa bato Jésus-Christ Nazareth Nzamba solo pe ya bomo so continuer au mona drapo ya Angleterre drapo ya Angola ba drapo itaname bela pona lokumu ya nkolo Yesu Masiya Nazareth non sepela ya moteto ko balisolo oyo to la dananu extrait oyo ya Christelle Funda zo proposer biso boto zonga toko balisona biso suivant. Papa Rabi Mavinga. Oui papa. Papa Rabi Mavinga. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Ah merci papa. Mikolo, solingi o s'abonner au Betika Kilongo TV. Kilongo TV. Makiko pesa bomwe nanga moto na bikoloe nanga le koloso moe ngoma galo kotambo makiko pesa bomwe watanga na bikae hoya kila mokilo yase hoya yo babo yakilo makiko pesa bomwe nanga moto na bikoloe nanga le koloso moe ngoma galo kotambo makiko pesa bomwe watanga na bikae haya haya oh yalala yalala haya oh yalala yalala oh baba 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 wuzima kuwa mapendo anina sikutu yangu kusala yeye oh baba yeye baba wa mapendo na lisa belanga yeye baba na yeye oh baba na yeye baba wa mapendo kakatalo ayabi yo femme de la foi kakatalo Yasolo ayabiyo Declarango ayabiyo Yes Yasolo ayabiyo Hata malade ayabiyo Makamwasali yasoyo
makambo sali na eklesia nanga makambo sali na libota nanga yes Golgotha Golgotha Yesu abunde lingana na ndogere Golgotha Golgotha singana mitamo satana Obengi na ndogi yango na yembeli yo mesi Kolo Yesu Kolo Yesu Yesu yo mopanga na ngai yo makasi na ngai Yesu elonga na ngai oyo nzambe na ngai yoso na ngai yawe olongisi ngai kolo yo longisi ngai na mitambo satana obengi nga molongi yango ngana yembeli yo mesie oh merci Dieu te bénisse Kolo Yesu Kolo Yesu Kolo pesingai elonga Yesu tombola ye bien Kolo Yesu est-ce que vous pouvez la mon monsieur dirigez ma boue Kolo Yesu Apamwama Amata Atomwama Samba sale la bango Asale la ye Pambola ye bien Siko e pambola voisin Kolo Yesu Yesu Loba Obundelinga ngana lalie Abundela kayoyo yebite Pambola orchestre Obundelinga ngana lalie Voilà, merci à Christelle Fundu, merci Papa Fisto Bastien de FB International. CFC Luanda Tozana Oja Yenda. Au komika na passerelle ya Mawete wana au koti 4e roua côté ya ba magasin ya gazoz eza wana okukuta CFC Luanda na pasteur Pedro Luyeye azawana. Côté ka ya Dreams Transan CFC na France Tozana Ivry-sur-Seine. Barbie 66 rue Maurice Gainsbourg 94 200 Ivry-sur-Seine Tozawana Mobimba. Chaque dimanche Tozagana déjà parti à 8h. Après jeudi Tozagana na 16h pour la culte à combat. Na salué par notre père de France. Bana notre père. Bisoye yo isaka bien tango ya nola kaboye. Et là ça getoze le mona blobaki yango l'évangéliste international, le porteur du Christ, l'homme de la foi, moto asimiko da gondima lobby. Banda mois otozo banda o ya avril. Ti na mois de juin, le 30 juin, n'est au clôturé période d'enseignement et de prière otoza na ngona CFC. To bandi période d'enseignement et de prière. Tu n'as thème na ngonini, thème na ezali ton nom ne sera plus Jacob. A lobeli likamba ba kombo. Ezana ba tumsusu ba progresser te pona kombo. Oyo ka mutu ba benye mantsoni. Ozoka mutu ba swali ba zo benga ye kilio. Ozoka mutu ba zo benga ye makiadi. Mampasi. Surtout na ba kombo bon eza mingi. Oyo ka mutu ba benye mizele. Misère. Ezakate. Nini ebata masima kombo peut-être yo kanisa kombo na weza bien okanisa ngazwa kombo koko na biso mais koko wana sala nini atamsa vie na ndenge nini po yozwa kombo na ye peut-être ba personne ndoi po azana mbongo to po azaki gentil mais makambo oyo azali ko sala derrière tout nom il y a un esprit. Quel est l'esprit qui est derrière ton nom?
tant que nom de famille, tant que surnom. Jacob a coûté un Nzambe, bitumba butumba tongo lingetana. A osenga Nzambe pambolanga na otikote so pambolinga ite. Ya Nzambe atuna e komo na onani. Ngana na besoin yo pambolanga, yo zo tuna komo na ngana. Komo na Jacob, il a dit usurpateur, muyibi. Allez. Aïe banal le ba bengo sous usurpateur, te ba bengo sous Jacob, te désormais bando benga yo Israël. Yana mtu mo fait benga Israël. Wana makambo tozana o 3 mois mobima. Banda avril tina mois de juin. Ton nom ne sera plus Jacob. Pasteur papa te ibiso le lobi Abraham na 99 ans. Moi j'ai epsi abiyo okoza sous Abraham te okomi Abraham. Tola na bamate ya toko yekola na CFC ekoza malamu mingi. Papa akozala na Chicago les deux azokoma Chicago. Activités dans la Chicago le 8 et le 9 à cause de la foi. Na Colorado wana tokum sankolo azana urbana azana Colorado bobenga affiche les anges je pense pour acheter la affiche bobenga benga bozo ba préciser par place to ya ebele to zala wana poto kumi sankolo sur Masia Nazareth tant na lobara boye neba makamnini nazo loba parce que to moni o Nzambe ya mayeta sali Jésus-Christ Nazareth pe alaka ki biso abia osala kasi to moni asali abia silinante akosala koleka occasion yango ya ko saisir à cause de la foi na USA, à cause de la foi na Amérique. Ni oyo Jésus-Christ Nazareth a sali à travers son serviteur, à travers Moumou Neema Yata. Oyo azaka instrument, azane kaka canal ya bénédiction. Ndeko moko salaki message abaki abikaki bien qu'après ba précision te mais premier jour samedi ezalana 16h. Dimanche le goza dimanche mokola lo sambo Osambela, ouais. Peut-être aussi te belo sambela te yokambela o. Yako sambela na le pasteur de la foi na à cause de la foi où yena na États-Unis. Luka sale fort. Maman benga papa rabi ezanga 6 heures du temps il y a véhicule. C'est maman salaka violence. Soki obelisa ke mutu. To pesenga ki traitement moko o kenata 10 heures du temps. Mais oza lo sambo ke kutana kolo sur Masia Nazareth nzamba kondima ya tata msoma yata yakaka na kondima. Bah notre père, bah na États-Unis, bah na Colorado, bah na Chicago, pour sa violence. Yaka kaka na kondima. Le banganda na ke wana problème on a ke na yango zo solution ka lelo. Ndenge nga na ke prière na mumu na kolo le pasteur de la foi. À cause de la foi oyo ya liboso na Chicago, à cause de la foi oyo ya liboso na Amérique et kozala histoire ya sika ekota na vie na yo. C'est vrai, on va bien, bien. Tout là, tu as un abisso, tu as un mituka, tu as dit, tu peux bien, bien sûr. Mais Mikolo est bien, monsieur Ezali. Surtout par rapport à comment pasteur a zoté abisso Mikolo, comment nous zaganani, comment famille n'a bien nani, si on y va bien la caillou, tu peux avoir ta délivrance. Tout saisir opportunité oyo, tout simba opportunité oyo. Le sambo momu na kolo azota Kinshasa, azoya Chicago, azoya Colorado, na Amérique wana. C'est une occasion pour vous qui êtes aux États-Unis. C'est une occasion pour vous qui êtes à Colorado, à Chicago. Saisissez cette opportunité. N'ayez pas ça là, mais ça la violence. Samedi, dimanche, 2 jours. Le 8 peut le 9 et puis le 16 peut le 17. Dans le 18, au coup message Jésus-Christ Nazareth, bah affiche Gozala. Dans le pays, c'est un programme nous sommes. Dernier macam bandolega. Tout là, on a sous élément où bazo proposer pour tous nous suivons. Nous vous invitons par ces conventions qui aura lieu ici à Colorado sur 1500 South Dayton, Aurora. Venez nombreux avec expérimenter la main de l'Éternel avec le pasteur Daniel Matondo et le pasteur de la foi qui viendra de Kinshasa uniquement pour l'événement ici à Colorado. Nous vous invitons, frères et sœurs, venez expérimenter la main de l'Éternel. Du 15 au 16 avril, de 18h jusqu'à 21h. Nous vous invitons, frères et sœurs en Christ. Venez nombreux. Venez vivre la main de l'Éternel. Il y aura ces jours-là, Colorado sera en folie. Olingo lingate ozana ennemi. Ato salaka malamu ndenge nini.
oyebaka ke ennemi azali ato pesaka batu bambongo mikolo nyonso bato oyo pesaka mbongo parmi bango ennemi na yo yango nalingi nayebisa Nzambe loba na Nzambe bundela ngai ba ennemi bamona chute na ngai te bamona soni na ngai te baseka ngai te. Est-ce que mutu moko azali akotombola loboko aloba baseka ngai te bakoseka yo te bien-aimé Nzamba ko permettre te Satana amona kokoya na yo soko ndimi loba amen makasi. Bien-aimé mokili oyo eza mokili ya compétition tozo bunda na bato tozo mona te me yebisa Nzambe bisika nyonso makolo na ngai ezotia olobi na ngai kopesa ngai yango atika Nzambe alongisa yo ti tozokende na fin d'année nalingi ba résultat ya malamu ebima awa bato bele ba témoigner Nzambe apesi bango biloko bazoluka soki obotaka te journal lelo zwa bana na kombo na Yesu soki ondimi yango loba amen ya munene Yesu ayoka. Alléluia. Topola boy. Salama boy, salama boy, salama boy, salama boy. Nakabelio Yesu bolenge na ngai otambusango pomokili azali koluka ebebisanga epona bunga nzela bolenge pe pomoi nyonso natiki yango na maboko na yo salana ndenge yo lingi onyoso na ngai eutase na yo Yawe yoka kolela yangai ngai bwana na yo kosinga tena komalipa ya kolia ya tokola maboko boy naleli Yawe yoka kolela yangai bwana na yo haleluya tena komalipa ya kolia ya baini na tokola maboko boy tokola boy tokola boy ako permettre shit na yo te nengo zo tombola loboko boye nenga Nzambe zo bundela yo yoka ngai tango ngai nazolela epana bango fetie bandi balingise bayoka na sila Petra se na ngai emonana te natuni nininga nasali epana bango ngai nazoyeba te nasosoni eloko apesa ngai ne epesi lukunia bobali mwisangai Yawe yangai ngai onakoma lipa naleli Yawe kolela yangai mwana kotika te oh Yahweh, bombangai na makila na yo, bobayebate esikanga na sali, oya, oyo chakati na ngai, yakone bazoluka babebisango, oyebi bolembu na ngai, oyo ne oponaki ngai papa, salete banguna na ngai, asepela te na kokweya na ngai, banini bakomona shit na yo te, na tatoli na kombo na Yesu, bakomona shit na yo te, soki ondimi loba amen. Yoka ngai, zipa miso na bango, na nzela na ngai, po bamona ngai teo, mitambo nyonso bakotia, po ekanga ngai, esipa ngai te, bayebi te nini oyo ngai na yo tosolola, olelo ngai nasalela yo, sembola loboko na yo, na nzela na ngai po olongisa ngai, Yawe kolela ya ngai mwana Bombangai
Alléluia. Oh yo chakati ngai wakoye bazoluka babebi sango. Oyebi bolembu. Oyebi bolembu ngai. Oyo eo bona kingai papa. Salete bakuna ngai. Basepela tena. Nani yo tombola maboko likolo mibale sabo. Betela ye. Oya zo bomba yo. Oya zo peso makas. Oya zo peso kimia. Tonda ye. Self-say. Neti maseki. Naleliye Yahweh. Kolela yangai mwana. Salaboy. Nana yebisa yo bakosalo bitumba me bakolonga yo te. La Bible dit les malheurs atteignent souvent et ça a un plaisir. Atteint souvent le juste. Mais ce qu'on a ça a esengo. Mais wanande ça a esengo. Le malheur atteint souvent le juste. Ce qu'on et là au moins hier nasima. Mais l'Éternel la délivre. En délivre mon colombo, en délivre. À chaque jour le malheur vient. À chaque jour la délivrance du Seigneur aussi est là. Mais mon lolo boye soit au Cameroun. Tombola ma boko boy. T'as la voisin là-bas, je ne suis pas maudit. Je suis béni. Est-ce que Moutoumora laquelle est malade moisalia? Je ne suis pas maudit oh. Je suis béni oh. Allez tombola ma boko likolo to bina yango to kabana. Sala ma boko boy. Na ningi soko lingo bina ngo na lolendo. Kata ne suis pas maudit oh. Voilà. Otomona ma boko sali fier boy. Loba amen. Beta milolo po ezande ngwana. Balola ma boko boy. Sala boy. Beta milolo. Bana chamboué, Saya. Jésus m'a aimé et m'a béni. Il a fait des déclarations à mon sujet. Il a dit je suis la tête et non la queue. Aïe aïe aïe, tout ce que je fais, il a toujours de l'avant. Je suis de la race des vainqueurs, je ne jouerai jamais. Allez, tombe ma maman du colo du solioso. Je ne suis pas maudit. Aïe aïe, moi je ne suis pas maudit. Je suis pas maudit. C'est vrai, moi je ne suis pas maudit. Je suis pas maudit. Zobina bien. Tombola le sous-sous toqué. Que les choses semblaient ne pas marcher dans ma vie. Il a dit de ne pas m'inquiéter pour la demain. Je ne dépends pas de ce que le monde me dit. Ah oui, moi j'ai confiance à tout ça le toqué. Je ne suis pas maudit. Aïe aïe, moi je ne suis pas maudit. Je suis pas maudit. Ça la fière. C'est vrai, moi je ne suis pas maudit. Je ne suis pas maudit. Hey, je ne suis pas maudit. Je ne suis pas maudit. Car bien même je suis né dans une famille maudite. Le sang de Jésus est plus que celle de ma famille. Je marche la tête haute, je sais que ça va aller. Je vois positif, je ne vois pas négatif. Je ne suis pas maudit. Aïe aïe, moi je ne suis pas maudit. Boya. C'est vrai, moi je ne suis pas maudit. Boya. C'est vrai, moi je ne suis pas maudit.
famille maudite. Et le sang de Jésus est plus que ceux de ma famille. Je marche la tête haute et je sais que ça va aller, ça va aller. Je vais aller, je ne suis pas maudit. Aïe aïe, moi je ne suis pas maudit. Je ne suis pas maudit. C'est voilà que la maman bête. Ah, moi je ne suis pas maudit. Tombola, tombola. Attention. Aïe aïe aïe, aïe aïe, ça va aller. Aïe aïe, ça ira. Aïe aïe aïe. Dans le bonheur, comme dans le malheur. Aïe aïe aïe, je confesse toujours moi. Même si dans ta liste, je ne me fréquente pas. Et dans l'alliance, je sais que je suis. Aïe aïe aïe, aïe aïe, ça va aller. Aïe aïe, ça ira. Aïe aïe aïe. Même si tout le monde ne veut plus de moi, seul avec Jésus, je crois que tu m'appelles mon Dieu. Je ne te condamne pas. Et donne-moi les sangs. Tu confesseras que je suis. Allez, prends ton argent. Laisse-moi Jésus. C'est avec lui. Je sais que je suis. Aïe aïe aïe. Aïe aïe, ça va aller. Aïe aïe, ça ira. Aïe aïe aïe. J'ai pris l'option. Chaque matin. Quand je me réveille. Comme voilà. Merci beaucoup. Wana bomoni image à cause de la foi na Kinshasa ndenge lekaki siko na Urbana à cause de la foi zoya wana na bomsi dimanche to banda 12h ti 14h30 dimanche na Urbana le 9 donc le 8 to bandi 16h ti 19h le 9 to bandi 12h ti 14h30 na Urbana à cause de la foi na pesi papa Daniel Matono Mbote bana notre père au bozana Colorado bozana Chicago bozana bolimza na ebi kuna bien te mais boyeba ke to zana Urbana le 8 pe le 9 Urbana le 8 pe le 9 tozala papa Daniel Matondo le missionnaire et l'ongona l'évangéliste international le porteur du Christ l'homme de la foi le pasteur Jean-Paul Maata de la foi baxele moto asimbi koda kontima na Urbana si vous avez des détails, on a WhatsApp beaucoup mais là on a des détails. Le 8, tu as 16h kino 19h. Le 9, tu as 12h kino 14h30 au 6 nabiso clôture à cause de la foi. Un grand événement évangélique. Il veut évangéliser. Il veut aller à travers le monde pour évangéliser. Jésus-Christ de Nazareth est vivant. Jésus-Christ de Nazareth est notre Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin. Mais quand on a mayata, peut-être au tambouli mingi. Peut-être aux éna condimate, mais mécano nzambo à Mayata, Jésus Christ de Nazareth, au mona lobo qu'on a épée, au tête au lenzamba sur le père. Babil Bosson a commoné va combonio et Gumba Maka. Devant le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il a été souverainement élevé. Il a reçu le nom qui domine depuis les ciels, sur la terre et sous la terre. Jésus-Christ de Nazareth. Et devant son nom, tous genoux fléchissent. Comme moi, maladie et Gumba Maka. Pour maladie, il y a un combo. Comme il y a chef de famille qui a Gumba Maka. Chômage et Gumba Meza Combo. Il y a un combo qui est Combo Jésus-Christ de Nazareth. Ah, na Kinshasa, tu as un programme de mon message. Na Luanda, CFC Luanda, na OGN, un programme de na France, na Ivry-sur-Seine, 66. Rue Maurice Gainsbourg, 94 200 Ivry-sur-Seine, au Koumissanko Lezu. Merci à Nazareth.
bongo na Urbana le 8 pe le 9 à cause de la foi ezakona to bongama tokumisa nkolo Yesu Masiya Nazareth tomoni à cause de la foi ya France tomoni ya Luanda tomoni ya Suisse tomona ya RDC bongo siko ya États-Unis putulu egomata makala ekotikala ou bien peut osala lokola bafemme de la foi na putulu na makala nyonso emati Jésus-Christ Nazareth aza nzambe solo mpe ya bomoi. Merci bino nyonso bolandi biso lelo. Merci ya Christelle Fundu, merci papa Fiston Bastende, maman Nathalie Zeko, merci epa na bino bandeko nyonso États-Unis na bito kutana na Urbana wana tozala wana elongo na momu na nkolo le 8 mpe le 9 Jésus-Christ Nazareth na basolo mpe ya bomoi apambola bino. Merci Papa Rabi Mavinga. Oui papa. Papa Rabi Mavinga. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Ah, merci papa. Mikolo, solingi o s'abonner au Betika Kilongo TV. Kilongo TV. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, Courrier Express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bastende, arrange bisous quand on a Maringa Septande. Maringa Septande, c'est expliqué. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, vous savez que c'est na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurés en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Dégâts. Ezate po bobeleli na quartier batubaya. Meza po Yesu andimi ke lelo esalama. Est-ce que mutu moko aza d'accord na ngai? Yango nalingi moto moko tasala lolendo pona mukola lelo. Tika nkembo nyonso ezonge pa nani. Tombola maboko likolo. Alléluia, alléluia. Oh, oh, oh. C'est pour reconnaître un Nzambe. Ceux qui vont reconnaître un Nzambe, asa capable de comme mabino bisika bo comité. Ceux qui vont préciser oyaye kit. Dieu a besoin de ça ce soir. Dieu a besoin de cette reconnaissance. Ce n'est pas nos danses, ce n'est pas notre argent, mais c'est une reconnaissance qui vient du cœur. Le Seigneur en a besoin ce soir. Quand on dit saboyer, et ça bien, mais quand on ensemble merci, et ça mieux, et ça mieux. Donc voilà ma bonne au monde à CFC. Oza le loa po lingite, oza wa po Yesu alingi. Zamba sala yo bolamu. Succès landaka bato bakuma melaka Nzambe. Succès landaka bato batosaka maloba na Nzambe. Succès elandaka bato balingaka Yesu. Toguma meli kombo na yo oza Nzambe kolo Yesu bolamu na yo katina biso etindi biso toyemba yo tombola maboko likolo tombola maboko likolo tombola ngo likolo tombola ngo likolo na lingio banda kosambela banda kopesa yo merci. Osantu na yo, ota nisi, okiti nase, koluka kai, oh yeah.
reconnaître que yende bokonzi. Mwana CFC, loba liboso ya Yesu, loba na ye merci, loba na ye merci, loba na ye merci. Alléluia. Lolendo na yote, bolamu na yote. Eza Yesu, eza Yesu, eza Yesu, eza Yesu. Biso tozalaki bamiyibi, tozalaki bosika, come on. Biso tozalaki bosika, enangolu na yo tabusa. Okomi penzambe na biso, okomi penzambe mayata lelo nzambe, okomi nzambe ya de la foi Yesu. Olimbisi masumu na ngai nyonso, ogumameli yo. Alléluia, 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 toye liboso na yo, osomamite. Maboko na likolo, tombola ngo bien aimé, tombola likolo. Journal lelo eza journée rokanisango. Makambo nzambe akosalelo na pokwa lelo ekotikala souvenir. Soki ya solo ye pozwa, soki ya solo ye pomona nzambe, tombola maboko likolo. Yesu wana ye komona yo, pokwa lelo eza ya pamba te, kobanga te. Il est là ce soir. Amemi bakado na yo eza na maboko na ye, aye na mapamboli eza na maboko na ye. Il s'appelle le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Yende nzambe aye ko rémunéré yo na pokwa lelo. Tombolaka loboko loba Yesu, ngai nani lelo po batu batonda na terrain oyo? Ngai nani Yesu po nazwa ngolu lelo? Ngai nani Yesu po s'interesse tonda boye? Ngai nani Yesu? Ngai nani Yesu? Ngai nani Yesu? Ngai nani Yesu? Lelo totondi melikia, come on. Lelo totondi na Elia ete togo kozar molimo na yo, molimo na yo asoka aba lelo toto dina ete togo kota na lola ene me finalité okota lola nyonso tozosala finalité tomona Yesu, nyonso tozosala finalité tomona Yesu. Egumameli yo. Alléluia, alléluia, alléluia. Yamilimo toye liboso koso mitema yawe sikotombola maboko na ligiolo mamaloba o mapesi yo te yo moko loba tala mokolo lelo banda kotonda nzambe na maloba, lobela ye maloba oyo ezomata na trône na ye, lobela ye maloba oyo ezokoma na trône na ye. Ekobanga te, soki asepeli okozonga bongo 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 te. Natikali maloba, loba, 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 loba liboso atata, loba liboso atata. Natikali maloba, loba, loba, loba liboso nzambe. Yedeme soki obika kilobite, tango mosulo biko no eza lelo. Soki obika kilobite, tango mosulo lelo eza journal souvenir na yo. Aïe, 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 aïe. Il est là, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Kusoma bitse manamiso. Kusoma bitse manamiso. Tosangisi maboko na biso boye. Tobeteli waza likolo biso noso totalisi maboko likolo. Sala lokolo somona ina trône na ya vandi. Papa Rabi Mavinga. Oui, papa. Papa Rabi Mavinga. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Ah, merci, papa. Mikolo, solingi o s'abonner au Betika Kilongo TV. Kilongo TV.